togumba meli kombo na yo ozali nzambe kolo Yesu bolamu na yo kati na biso etindi biso toyemba yo toguma meli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli boso na ekulusu kosopanite manaviso. Voilà, merci beaucoup. Merci. Banga oyo ya kilo penza oya poa babenga ngo moellon béton lokola fati béton et kende epai ya wana na bosa ntoko yebisa ba abonner tout. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour vous la décider. Hein? Abonnez-vous massivement, vous s'abonner. Hein? Gemidor TV, la chaîne, il y a Bissomoko à parler. Abonnez-vous massivement sur Gemidor TV. Gemidor TV, ça, TV d'Abisso, TV à Papa Le Bokanza, TV à Papa Deonzinga, TV à Bisso, TV à Eric, TV à Carole. Talaka biso to akatia yakata Gemidor TV. Donc Gemidor TV pour avoir information précis, net, clair et en temps réel. Talaka Gemidor TV na katia ba TV ba Chelibaya. Kama papa. Na Gemidor TV pour s'abonner, pour comment est-ce que moi ba komi na rouge. Vous pensez que to ezana liboko moko esali. Ezana liboko moko esali. Yo sikoyo oni liboko oyo esali ko c'est très bien. La qui se paie la chaîne. On l'a pas au na moi c'est. Comment va commis en rouge, va commis s'abonner. Aussi ma flèche one eza wana ko cliquer. D'abord cliquer comment na eloko oyo ya ngonga eza bupanzi. Au cliquer na eloko wana ya ngonga. Et ko sala de on dirait voiler eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré pour s'abonner na Gemidor TV. Gemidor TV. Tour de contrôle. René Lavé, Jacob Keya, Nemi Karawa. Bolingo nezwanyo soyanga, mémoire nanga et comme aneti montre. Et puis baluka kaka place moko. Na pe bongo nanga kaka mono. C'est le bas pasteur balobi ke na koma voûté. Biro Manzouaou. Amon envoutanga. Vicky Cartel envoûté nano. Coucou, salut à tous et salanga ba bien heure bozalaka vraiment nombreux pour na kolanda émission oyo mémorale. Balbe émission mémorale inde marambo. Ezalaka émission moko sala bino ba bien. Ezalaka émission moko esala ke vous découvrir vraiment marambo belé ezaka caché. S'abonner na nous yom totalanga, s'abonner balbi Gemidor TV ne marambo. Gemidor TV, ozali kolo ya ba chaîne tout na minute au kangi internet n'engo saranate donc s'abonner vraiment et salanga ba bien. Merci beaucoup na fidélité bozalaka nango pona kolanda émission oyo mémorale donc bo mena na ba ngwende na bino. Lelo bozo tout na nansi dora lelo memeli biso nini memeli biso nini oyo eza ya motuya. Lelo nazanga moko na plateau na opanza teke ngamoko yo zalaka branché okozala jamais déçu comme d'habitude. Nancy rencontre, Nancy Dora rencontre. Bino bat bokenda bipai na bipai boye bilemba bion les meza commune moizom na kati ya Kinshasa. Événement mo utu ko salama awa na lemba super arrêt 9 région. Tonton moko boy a changé na mbongo wana aza brader. Tonton wana aza homme marié ana mwasi na ye na bébé 4 mois. Et quoi arrivé, à ce qui contrat mon corps, il y a $30,000. Peu à ce contrat, on a quand on zalara, on bala malamu, abombelara, moi si naeli kambuti. Ayet, si moi si nae au moins de nazawa. Ba pesinga $30,000, les ambons mo ya contrat, il faut na benda ba franc congolais. Moi ça va bananga, ça va problème té. Ba vandit.
Kala poko wana leki ya mwasi ay ko rendre bango visite quand ngezalaka non les kana qui pas yaya bala awa en plus ana mwana bébé na pesa tambote et quoi arrivé ya passé peli leki nanga bavandi kandi leki nanga oyebite mobile nanga ndenga zawana azui contrat ya $30,000 donc dès tout ça tu kolala na $30,000 mais ça ya batu aïe ça malo mobile no za ka chansare eleki nango na tongo mobile habite na ke place na sela ka musala place na vandara place yo na sela ka musala nga so za na franc ngai na kopesa yo dollar so za na dollar ngai na kopesa yo franc mobile pe akoma raté akomi la sela musala ne kaka na nefi région wana et akomi avant dit musala e bonda ezalaki ba 9h amola kaka deke chimobo etelemi etelemi amoni moko akiti akiti mususu alandi bamo brake arme olme pesa saki ya mbongo yalobi mbongo kutu ya ngati no pesa mino saki ya mbongo na ndenge nini abandi ko resisted directement quand les arabes qui coudaient na mutuka amoni petite sœur ya mwasi nae abelelite kingani na yo pozo salanga mabe petite sœur ya mwasi na azui arme na lokolo ya gauche toi moi mobali a cédé sa kambo agangi lisusu kingani ozo bomanga na salio nini mwana mwasi wana azui su deuxième arme alandisi bon place za ka richesse ba papa wana na samakolo alandisi munduki moko mwa mobala bandi ko seye makila taka biloko ba pape panzani ta makila ya osakana ti et quoi arrivé ba trop bazali ndinga non to même message et pas ya mwasi na mutabomi mwana mwasi mutabete masasi sikoyo avant ba kende baninga na basiliki baninga ya mwana mwasi criminel babi biso to yaki to zaka mbongo to kena mais yo komia ya roboma to ko zasu mbongo te zo mbongo na bakinele mbongo bakimi bato basebe intervention taka bato ba moto bato ba molanda bevenema ba molanda bato bo sala bevenema mais na minti wana munyo so banga munduki babitaka munduki dekechwa wana ikimaki ekimi nango bato ba memi message pas moi si na ye mutabomi mobile no za mwana mwasi ta mobile no banya ko benga kombo moko boya le bia wala petite sœur nanga akema moko tie pa na bango na ndako ok te yaya yebaki ke leki na azaka criminel mais eux kabande ko betele lisolo croyez que akosale mabete kanenge zala akepa na bango akekuta leki na ekuna ebise yo bo mobile nanga oye yanga te sko tellement boma ki makila ya tonto wana e comme ça le mutu likolo oye ezanga zela ke lakso batu bakangi mwana mwasi wana akei alakisi deux personnes misusu bakimaki bande ko na minute tozo loba mwana mwasi wana na des criminels baza na prison ya ndolo bake boloko eleki ba 3 mois passés famille bavandisi mwana mwasi wana balobi non mobali sa kufi akei wana bato mususu parce que na famille tozana bato malamu na bato mabe bana ba ite so yaki bato mabe ba ne ko pesa mwana mwasi na conseil to bato malamu wana ngana bino to ebite baby c'est non mobile déjà kufi akei bien sûr article au moins na 4 mois la vie continue mais on dengo zawana retirer plainte na prison sala nécessaire le kinayo azala libéré to bimi sale kino na prison parce que mobile ça kei mwana mwasi azaki suna choité abi non avant ngai même sale kina na prison na tuna nano ba idée et pas ya bato mayele na bato mitema malamu bapesa ngai solution na problème o naza nango kaka nde ezalaka non si dora azalaka mwana malamu malgré naza mwana mokie me na makambo ya mikolo
aye palanga a trouvé nga na sidora na sala nini na limbisa petite sœur nanga pour son admission na prison le roi na limbisi ou bien à subir conséquence ya mabe o ya salanga azoki singa alongolinga mobali avant sans que na sulisa no ba sentiment et pas ya mobali nanga lelo na tikali na mwana bébé mutu ye na hebi ke na bomba ki secrété mais azale ki nanga na pesa ki confiance na bande ko betela ye lisolo ya $30,000 ya contrat mais talandenga décevoir nga na sala nini na limbisa ye abima prison to atikala kakuna donc inayebi bafana nga boza tellement ebele partout dans le monde entier. Nayebi bo sepelaka nanga trop nenga pe la sepelaka na bino bongolanga. Nga lazalaka na fanya ba responsable. Ya mito esalaka. Ba fanya lo yengete. Premièrement na mon boss, papa de Ondinga. Les grands archivistes. Bossi moi sous la cabion ya motema malamu. Deuxièmement, molonga nina ye mama mokonzi mama bitandinga bozali vraiment ebele to sunga vraiment mwana mwasi oyo ekosa malamu mingi asa vraiment na choix te ndeko na biso ye wana tikali vevete oyo envie na vie de loi lo baka vevete soke komelio pe salango loko ekomelio okosala nini. Donc merci beaucoup na bino nyonso, merci na bino nyonso bozalaka brancher Rolanda. Histoire oyo ba vie na bino na koya koyebisa bino ou bien abimisie ou bien atike kana prison. Suite na ouvre mes ali bino nde bokoma. Bobenga ya trop numéro na ngeza na fond d'écran wana. Bobenga nga vraiment. Bokozwa ngamo ko en personne. Ou bien bokoma na ba commentaire na se wana. Tokoyo kabino vraiment mobimba. Merci beaucoup wala tozo continuer kaka na ke pesa ba mbote na nga ebele na groupe les amis de Dora. Ha, balobi groupe mako ya ba responsable ya batamaele. Kuna na kemona tatouiste na France autrement appelé Kalema Hit. Donc sans oublier Aboubacar Lyondo. Donc boza vraiment ebele sokoza na poso kota na kati ya groupe les amis de Dora. Numéro la ngeza na fond d'écran benga okokota mobimba okozala jamais déçu. Wala ke pesa ba mbote na nga ebele na les grands jogo tous les esthétiques Dani Mayoko banda Barcelone. Tozo c'est l'arrivée na yo esa la biso ba bien balobi Dani Mayoko jogo moko ya mbinga ya mbongo ebele ya soin na mutu rouge ah ça c'est yo bongola nga Dani Mayoko donc Dani Mayoko likam na moto te oyo boya yo asa mokine na batune to yate nakepesa ba mbote na nga ebele lisuna marna la belle banda soyo nakepesa ba mbote na nga ebele na maître apport au Bouddha 007 balbi maître apport au Bouddha 007 mwana ya poto ya kala na kati ya mboka France. Donc oyo boya yo asa mokine na batune to yate nakepesa ba mbote na nga ebele na Bijou Mbila mwana ya poto ya kala na kati ya mboka France. Bijou Mbila eza mbila o to liara te o to sela musara te. Mais mbila o eza kombo ya mutu. Bijou Mbila umela na yo. Nakepesa su bambote na nga ebele vraiment na José Debs les États-Unis na kati ya Charlotte. Balbi José Debs mwana ya Fibo. José Debs azaka soki Fibo beti match poli José Debs aliara te. Nakepesa bambote na nga la Wilfried balbi Wilfried mwana ya Fibo les États-Unis kaka na Charlotte. Na bosa ni pete kopesa bambote na nga na Teresa ou Nabucodonosor les rois de Babylone umela na yo kaka na États-Unis wana na Charlotte. Nakepesa su bambote na nga na Raphaël Djonga balbi Raphaël Djonga les grands boss bande États-Unis na Charlotte bambote vele sans oublier
Zika banda aéroport de Njili kaka na douane wana balobi suka na mobali zika l'homme sans génération umela na ngwende na yo sans oublier ton lycéen banda bureau bambote ya trop na pesa lisu bambote langa e belé na nzumba donc umela na nzumba sans oublier atose kangi banda Londres balobi atose kangi mwana ya Londres ya kala moi la Londres oyo amesana ko simba livre sterling balobi sterling est monnaie la plus puissante du monde sans vraiment hein na bossa nioté nani wana Myriam Coiffure ezwami na show de fonds suisse boya vraiment ebele bokozala jamais déçu nakepesa bambote nangana Mami Stone Malewa de Dani Maneka na Hermione Maneka balobi chez Mami Stone Malewa nyoso likolia izana kachimini onga lingolia mo liboke mo likia mo bilubu mo eza ya posa na nga nyoso ezaka kaipa ya Mami Stone Malewa boya vraiment ebele zom na show de fonds suisse bokozala jamais déçu kuda ba se retrouver kaka ko liande maramu Mami Stone Malewa oza likolo donc umela na yo ayepesa bambote nanga ebele na Deborah Mbaki banda Paris balobi Deborah Mbaki fi moi sous la bien hein mademoiselle moi sous la bien moi si moi sous la bien ayepesa lisu bambote nanga na Rigen Punza autrement appelé RG 512 shop umela na ngwende na yo la kepesa lisu bambote nanga ebele na Yerusha Bola oza déjà na biso na kati Kinshasa il faut tolia ebele Yerusha Bola il faut tolia mingi ngai ne hérité matengo oki tolobi nzela mon hérité matengo hérité to benga Yerusha Bola moi ça pembe moi soit kimisa ngungi na chambre kimisaka l'esprit mabe na kati ya chambre na kati ya ndako moi si moi ya neige ya goût tozo zela vraiment to lia lisu ebele ngana héritier matengo na kepesa lisu bambote nanga ebele na Precia Kimani balobi moi si kitoko ba gros bisous moi si moi sambela mingi moi ça mapamboli ngana bakselio mama pasteur mama prophétesse Precia Kimani donc umela ya trop et puis c'est bambote nanga na Eli Mbizi banda Paris umela na ngwende na yo et puis c'est bambote nanga lisusu na Papso Makiesi umela na ngwende na yo et puis c'est bambote nanga na Goreti Bindile bambote ya trop umela na ngwende na yo et puis c'est bambote nanga belebele lisusu na Ana Bindile donc umela na ngwende na yo et puis c'est bambote nanga lisu ya trop na Naomi Mbayo bambote pa ya Nancy Dora j'espère déjà et comme lieu et salo babion et puis c'est bambote nanga lisu belebele na Dorzael joyeux anniversaire na yo Dorzael joyeux anniversaire mbota melamu mbutukulu wa mbote hérité matengo balo ba bongo mbutukulu wa mbote bon comprendre nga joyeux anniversaire vraiment na yo Dorzael umela sans oublier ko pesa bambote na nga na JL 15 bambote ya trop donc sans oublier Mbumba banda France voilà donc nalela bino ya trop on a bondé kaka bo s'abonner na chaîne Chemidor TV beaucoup zala jamais déçu pour takanga mona za présente naza na guyi ya mangusta bakselanga lisu moi sembinga esalanga babion maître apport au bout de 007 balbi maître moro sur la cabion maître moro à coca maître complet ngala baxelo maître complet maître apport au Bouddha 007 maître complet donc bobi mwana ya poto ya kala bijumbila yo li passa na e sali bino babion na lela bino vraiment ya trop merci na bino nyonso sans oublier Adrien Dinganga 5 euros c'est quoi balbi Adrien Dinganga mobile moi le baramingi te mobile moi sous la cabion donc umela vraiment la ngwende na yo na pesa mbote na lisu na Gilbert
Papa Mokonzi, autrement appelé Gilles. La démarche na kitoko babi Gilibert, papa na gradi bonda bureau na yo bambo théâtre. Et puis c'est bambo tenange belé na goya pété balobi ha chroniqueuse moi sous la bien. Groupe les amis de Goya pété na bosani binoté. Donc on a souhaité bino ba joyeux anniversaire. Donc ba joyeux anniversaire na bino nyonso. Ba joyeux anniversaire, ba meilleur V place besoin appartement monde entier. Ah donc na ba rabino ke bozaka na temps oyo. Ba fête yango non, il faut la fêter. Non mérité yango, il faut la fêter vraiment très kitoko. Ba bonne na bino nyonso moi code et ça là ba bien. Donc ça là nga ba bien. Donc ba bonne année na bino nyonso ba meilleur V. Donc bon mais ba ngonde na na bas na mibale, bo continuer toujours na ko s'abonner, bo continuer toujours na ko landaka bémission mémorale bokozala jamais déçu comme d'habitude. Na sala musala nde bosenganga. Na sana moi musala na bino. Oh nyoso bosenganga yanga ipe na koksela rabino. Donc je réponds au nom des journalistes Nancy Dora. So bon la que monsieur le kaki menzolo. C'était Maya Boy, grâce à caméraman moko bien, réalisateur moko bien na kombo ya héritier matin on balbi moi na mukela ba mbongo na e, balbi héritier matin on les grands boss. Oya boy asa mokine na batune toro yate. Donc Pérez na Pérez bozo tunanga non c'est Dora Pérez c'est l'axi nini Pérez c'est l'axi kitoko Pérez c'est l'axi tokos Pérez c'est l'axi bien. Soroza moi si tokoloba Mérez. Soroza mobile tokoloba Pérez. Au pluriel tolobika Pérez. Voilà, à la prochaine émission et le ngolanga moko bye.